Bana kin bana braza. Mingi balandia émission Carrefour des Stars avec Noélie Yenge. Les autres même le solo ya sika. To la sabino comment est-ce que toi ya fille mère ça élevé ici en RDC. To zo mona même na école primaire moi na mukie aboti donc bana mikie bazo bota na ndinga osakana te ko leka ko ba maman. Dans les lorsque qui na maternité on comprendre que ba maman bazate. Izaka bana basi ndi mutu ba ki sala kilo. Ba maman mingi ba komi na posa ya ko bota lisusu te posa do ba dégoûter bango ko bota. Soka ki maternité amona fallait akutana ba ninga ndi ba maman mais akutana kana bana na yemo bana mike bana ba 14 ans bana ba 12 ans bana ba 15 ans de bazo bota yango lelo ensemble avec vous tous à la micro baladeur en tout cas Tolanda. En cas ensemble avec vous tous à micro baladeur to kuteli maman pe na Palestine on s'appelle Pondu naye maman ponayo phénomène sur les kana Kinshasa bana mki bazo bota trop que quand même ba maman bino mo beaucoup na honte même ya okindi hôpital pour moi na que moi mki ba ninga no maman ba santé pour moi vraiment et le bilan ndeni. Bon, merci maman, vraiment. Nandingo tu nanga motuna. Bon, lelo biso to koma ko ka soni ko robota dila moko na bana. Bon, bana wana bazo bota. C'est pour ça que nazana bana nanga ebele, ba grande fille. Bon na Congo, nzaleza pas ses alliés. Bon siko moi na wana atala kino banda tongo aller loroté. Malgré toi zana mineur. Arobima akena nzela ko luka wana zemi na zemi wana ayena wana ndako aboti lisusu amoni que le to comme na biso tango boti zo responsabilité na ndenge na yo mwana moni sumu ete abimi lisusu ake azui zemi nyonso na faute à pays est mal organisé donc il faut vraiment exaté yo moni bana bazo botela biso ndenge wana to comment ko sala featuring na bana ba mama na bana na hôpital bazo bota on veut dire bino mo pesa accès pas bana tellement que ba parents bazana irresponsabilité wana bana sens ya responsabilité te bako ko responsabilité ya bana te botinda bamba ke ça na bango ba ke luka na bango na façon na bango. Bon c'est pour ça que moi na mususu yote na ndako oteye etake mama tango ke okuta na groupe de skaba ke no tambola nga mama na ozala te na monika mona memeli nga mukumba parce que na osa nini on les a faute na nga mama te etamboli ya mwana tango zo okuta na baninga na ye ne édiquer ndenge mususu akeli bana ke ndenge mususu to sa nini pays na biso ezaka mal organisé. Pourtant on mona zo mona nzalele ki uta tongo olete c'est pour ça que na sa pondu nanga bana balia. Bon ebeli na ngote ya 5000 francs na pesa na za na ngote mimi na kiti ça ke a 1000 ya 1000 francs to 5000 on nga ba fête peso ya boy mama sombelanga elamba $20 to $30 ngala za na ngote akende wapi obima donc veut dire bima pour na elamba ba fête ba maman pe na quelque part tout monde na balandi émission ba maman pe bazana sens ya responsabilité morobo un mois na vraiment moi na bimara pour na 5000 pour anité maman yo te ko luka nyoso pour ko kisa ba posa ya moi na omoko vraiment place wana boko condamner biso ba boti bien sûr pour mbeba déjà ezoko ela biso balobi que la femme sage bâtit sa maison malgré tout nga na zo moi nga na ko éduquer yango na otaki ko ebisa yo côté bango bazoki na kokutana nanga no to ebite ne te phénomène kuluna yo boti mwana kana ki mwana aza kuluna kana ki mwana aza ndumba botanga zo yo ebike mwana ke classe mwana détourner akena sans vex akute na baninga na ye allez balakisi esprit na mwana si machette ayena ndaku ase camouflage bimi mwana malamu la même temps que yo maman ki mwana ngoti classe le lendemain nango après 2 mois to mwana si machette on repère sanga ma faute pesanga mama faute te faute za na ba autorité na biso mboka tant bazo mona bana basali bekiri na bango bana bazo mena ba bangi bana classe fallait ko arrêter bango moko na ba autorité bazali lozo de même plumage anga mama na koyeba ndeni no yeba te mama journaliste conseil européen ça na bana no ba botité bana classe ona ba botité ona ba koina mbeba te conseil européen ça bango bon conseil na ngai etake mama na ba o ba boti na ba o baboti te pona nga na lobby panier est circulé kaka batanga classe na bango le loba comme appelle quoi yo
pour ça bakompe lokwa yo ngana ko se retrouver na vie na ngai to baza ka malamu to classe eza baza makamnyos to na suki na ngana na likam solo bati yo za 1000 francs bana 15 na ndako ko sala ndeni ah botela ngali kamwe bana poto babi oza 1000 francs bana 15 na ndako donc on se kobosala ndenge ni baba ko bota na bota pesa ko bota ya bwanya ezalaka ba parents bino ndi bopesi accès pa bana basala kindumba lelo bana bakoma ba fille mère to ya ba fille mère ezala très tellement élevé boy nation de pesi faveur wana po misala ezate ba papa ba chômeur ba maman ba chômeur o même poisson côté kambongo ezate siko bana fo basala nini yo maman ko sala nini za excité her nazo mona lipa na lobby bien bana 15 yo oza 1000 francs her ozo katela moi lipa tonta sala nini oh bima libanda libanda pozo moi 2000 francs na sa moi lobo na mais la vendre kimia ok ezali net kambosa intérêt terre banque ozo 1000 francs faut intérêt zal intérêt ngonde intérêt moko comprendre ngote maman journaliste vedi bino besoin yoka bana bazobota mingi parce que ezali kambo intérêt nde mama oto bisa biso intérêt nde zemi donc moi mobala konga pesa moi si mbongo te sans que atia ezemi zande ngona kasi po mobala opesa lelo lobi wana te foka ka boye bana banzoto yango na zomona era ko kende wana pona pasi zemi sani ne ye era koma na mwana a papa ka chômeur mama eloko ko sala ezate te na baluka susu msusu wana era ko lingera ko ke susu msusu zemi alors esili era mona komi anake ka tobota kana mbali wana yango zomona mabala ikomi ofele mama continue na libala aboti na ta 20 enfants na ba pesa ta nizanza ya miliki ya 200 francs mais bana 15 nyonso ezaka ka chômage pasi yo mama journaliste o lobela biso likambo epa ya soko ke soki kabila zo mona biso soki ramazan soki nanye ata la biso likambo. Merci beaucoup maman. Babi botala bango likambo o to ya kobota ya bana mikie eleki tellement ebele donc bana bazo bota eza cause ya pasi donc ba parents bazana responsabilité te ba ko kasu ko prendre soin ya bana te parce que misala ezate. Ya bonjour. Bonjour. Kombo nani s'il vous plaît? Moriana. Moriana lelo to lobela ndenge to ya kobota bino ba jeune fille bozo bota koleka ba maman hein pour na yo vraiment elobela ko nini? Et ça l'a pas pour donc eza milliers ezo ko influencer biso pe ba parents pe pour eza pe à cause pe ya ba parents pe eza ba parents bazo ko ça ba besoin ya bana ti ba parents bazo ko ça ba besoin na biso te ngozo ko pousser bana même sous pe eza ba milliers elle ba milliers ezo ko influencer biso au monde tato jeune fille boye à somi mo eloko boye pe zo pousser au kende pas garçon moko ke à ça donc pourquoi aller sur moninga ndenga zali donc veut dire si on comprendre bien ils ont milliers pe ba parents bino bo pe sa faute pe ba parents et na ko landa baninga so moni moninga tie kabelo donc yo pe faute kabelo yango ça ki bo bote belé solo vraiment yo on de ça que to bote belé pour na yo conseil ko pe pour na ba jeune fille ko yo po yo na botité conseil ko pe baninga no basi pour na ngai conseil na ko pe baninga nga basi base la passion pe balanda bilanda landa te donc balanda conseil ba parents pour conseil ba parents pe eleki nyonso pe donc conseil pe église pe eleki nyonso donc ba camarade baza ko influencer biso qui met les nyonso on nga exact non yo lubaka. En tout cas merci beaucoup balandi ya émission Carrefour des Sables nous bon na rato zo continuer toujours na micro balader na biso moi tozaki na jeune fille alobi conseil eleki nyonso et kimia eleki nyonso ba jeune fille botika bilanda landa so muninga te kabelo za te ka fo po ta kabelo so muninga la ti roba mukuse za te ka po la ta roba mukuse donc to se contempler na auto zanango tozo continuer kana na micro balader na biso soko tozo moi mobali ya tozo déjà maman et puis jeune fille to comme luka moi mobali tozo continuer kaka tolanda. Bonjour ndeko mobali. Bonjour maman. Ya kombo nani? Kombo baby. Baby, lelo tozo lobela to mona ndenge ba jeune fille na biso lelo bazo bota tellement ba lobi eza cause na bino ba mbende botaka bango bazemi. Eza cause na biso te bango mo bazo lo batanga zemi bango mo bazoya. Ba lobi ke balimbi pa na bango matembelezanga pondu genre ki biloko mo boye c'est trop banal bango mo bazoya eza biso mtotinda bango ta. Dans ba lobi bango mo bazoya ba jeune fille bana poto bozoka ba lobi ba jeune fille bango mo bazoya batia bango zemi balembi matembelezanga poisson. Yango bazoya bango moko ya yuzu solo pas c'était bande kono ya basi et puis tant bo tira bango bazemi na bozo wanga na point nini. Et ça langa pas ceux qui bazoka conseil. Ceux qui bazoka conseil ça langa bien mais bayoka raté.
d'autres fois bazo benga bango ba ujana, je ne sais pas. Ka bango moko. Non comprendre ceux qui ezabiso bango moko bazo sepela bongo. Te bango balobi eza bango moko te eza ba parents de mutu ba prendre soin na bango bien te. Ceux qui parents lobi alembi, ceux qui parents lobi alembi, aotika nde yango wana bana bazo be ba avant. Conseil ni ko pesa bande ko basi o bazana na bazemi te na ba o bazu de ya bazemi yo conseil ni ko pesa bango. Bayoka conseil. Bayoka conseil. Parce que nous sommes dans la conseil, ce conseil zaté d'autres fois ça ne marche pas. Ceux qui vont appeler ce conseil tous ceux qui sont mutouti hein. OK, merci de comment bali. Ya le bizan yango bango te, eza bana basi bango bazoya katia bango zemi tara bango zemi. Phénomène ouais c'est ça nga. Va se le tumba avait dit ba bitia bango zemi ba lebi matembelezanga poisson. Et yango bana ngani te eza bana basi, eza ba parents de bazana bazo ko comprendre soin ya responsable, ko comprendre soin ya bana bango te, baza wana bazo tika bana bango kaka ndengo na busi vous peut to bande kwa basi ya bana classe. Pour tous Là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je dis grand merci à vous. Je dis grand merci à mon réalisateur Nabou Zengo Wabi Mobile Solo. Vasile Tumba Yonde Masolo. Grand merci à ma boss Babi Mimi Alema moi ça veut dire pote comme ça na mutu pembe te abino boko sa biso boko pembe o poto malili wa boko sa bocha ande choko. Je dis grand merci à mes parents, je dis grand merci à maman Lili, papa Sili Kambo Soda Solo, grand merci à mes frères quoi. Grand merci à toi Chilo Production. Je dis grand merci à toi Display Mobile à soi babi comme la display dans display. Je dis grand merci. Alors merci na bino nyos bolingara émission na bino Carrefour des Stars. Nous sommes arrivés à la fin et bye, on se retrouve à la prochaine numéro.